Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Boulou Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous ça que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Todiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information c'est Congo Swiss TV. Boulou et yo kaso ya Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko, okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makabo belé donc c'est pel sabino et longola bino ma souci banine donc site na bino yango boyo ki yango hein bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu papa emela barwaye oh ma belle oyo pangi emela ba presta na banganga kisi zote ko pola nango zote ko bima bakusu zote ko zonga ma belle loko pamba ya pamba oyo bate ya kaye uza kaye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango famille amadi mame amadi mame amadi mame kedika fumwe ya diluzolo pani ngetadila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo
ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po atikaki Yesu Masia. Salela ntango ndeko, salela ntango salela ntango fami. Ambadi mame, ambadi mame, ambadi mame, kedika mfumwe, kedika mfumwe, yamilu solo pangi. Merci beaucoup, amis internautes. Encore une fois de plus, l'honneur est pour moi de vous présenter cette très belle émission Carrefour des étoiles. Moi, humble votre serviteur Junior Moyoa Boulom à la tunique de plusieurs couleurs. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, l'émission est très spéciale parce que je reçois des églises des Noirs. Église des Noirs, boebi que eza église oyo souvent batelemelaka bamindele balobi ke bango balingaka bamindele te parce que mundele azoyi bande mutu mwindu. Je suis avec Koko Kapiamba. Koko Kampiamba, tokobeta masolo o etali politique ya mboka na biso, tokobeta o masolo etali spiritualité ya mboka na biso, tokobeta masolo etali apesa biso ba différence to pe ba détail ya makambo belé selon bango na église des Doigts. Koko Kampiamba mbote. Mbote mingi les grands journalistes Moyowabu na ndenge boyambi biso na émission na bino tango nyonso oyo toyaka pona koteya sango lobiko loposo moindo. Pour na bandeko ba biso déjà au balanda biso musana biso za kozongisa baindo na nzela politiquement, spirituellement, scientifiquement, technologiquement nyonso ya baindo fo ezala établi ndenge bakoko na biso basalaka avant kutana mundeli donc yango wana quoi mutu moko na émission to sala ebisinga bi mais mutuni ya église des Noirs bogarbo ya olata body ya mindele olata montre ya mindele babagi ya mindele a percé zolo makamwa mindele lineta mindele donc bango na église des Noirs bako sala te ba chapeler na bango babilo na bango ya bonkoko matono mingi na mutuna na yo pour ndeko to ya nolae ezaka po ebinde te histoire ya kala po bato liboso balambaka libende za ba noir soit atteint un âge de métaux, âge de métal, âge de métallurgie. Batbana au salali bendé qui battu mwindu. Mais soit en Égypte antique, armona ba pharaon ya kala, bazara toujours ba beau, bané rola ta pena rafia te. Pour tenir rafia en 1500. Parce que avant 1500, parce que so ba tourner histoire ya Congo ya betora en 1400. Au dire au cas découvert la mochie des fleuves Congo après on a 1300 1200 la 900 a ébisusté. Vous avez donc histoire na biso ya pena de chiqueté, histoire na biso ils a falsifié, ils a mourir. Yango bango na so muta bokoko azaboye pona bango te a melesena mundele te. Pona bango bokoko fola ta makasa. Nde ba kosa bango. Vous avez mais ata ye moko c'est le cas ça pena muta kola tango. Différence ni ezalaka entre bino na ba église des Noirs, église des réveils, église catholique, église protestant, église kimbangiste donc différence ni okoko pesa. Différence est ali pambate wana benga za église. Pour l'église ali ba activité moko boye personnelle au mutu moko fondé yango. Mutu mutu va vivre nango. Mais religion ali divinité. Eza bonzambe, eza kana kolo nango te. Kolo nango za ye moko père créateur. Mais sur l'église ana kolo nango. Père créateur comme Père tata mokeli azanga kombo. Dieu. Dieu est un titre honorifique ba pesa ye. Le titre ya qualification, attribution que non Dieu comme étant être suprême. Être suprême, parce que comme on est ah comme nos propres exactés bah on se parle nos propres bah dire communauté bah dire bah société bah dire bah communauté n'est bah Yahweh bah Izoara bah Allah bah dire communauté papa Koussou te papa Koussou aza diété papa Koussou azali rénovateur ou aye kozong sabiso na nzela bah tindi papa Koussou a prophète lokola Yesu aza wa Yesu Yesu aza bazobengae azana ba attribution belé les dieux il s'est vêtu de la chair. Non. Dieu ngolo baka être suprême. Ezate o Dieu so ngindere ni non. Yo pende oza bako bengo pe Seigneur. Par rapport à bateau yo gouverner. Ba benga Seigneur mais Jésus-Christ. Quelle signification Jésus-Christ? Jésus-Christ nanu eza comme ba romain. Ba romain ba pesa kombo wana. Ba mo ba sala kombo wana. Ezali comme les Emmanuel pour na ba juif. Mais tant que yemo ba juif ba boye. Le roi ba romain ba histoire il faut comprendre ngo. Ezanine ba israélite ba esclave ba romain. Israël ezaki na esclavagisme romain. Ba romain ba coloniser bango. Sur le malaka bango ya kala ba prophète na bango ba Nathan, ba Joël, ba laka que un Christ viendra pour vous sauver. Mais on a atterri na Jérusalem. Vous savez na Israël.
Donc là, Israël, on peut dire qu'il y a deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Et quand on a des parties, tant qu'on Salomon Koufaka, guerre est à la rapine, ils sont dans Moulaïne de Oulangaï. Ce que Jésus-Christ soit qui pour nous rassembler la brebis perdue à Israël. Car Bango, biso ban Israël, pour Israël c'est Moutou. Israël n'est pas Kassaranani. Israël c'est un homme comme toi et moi. Jacob n'est Israël. Jacob est moi Isaac. Isaac est moi Abraham. Ce que biso Africain tu côté les wapi n'a pas l'union. Abraham babote pas Nahor, Nahor babote pas Terah, Terah, Nahor, Abraham babote Isaac babote. Dans la Bible tu es membre là. Quand si fumu kimba ngaba faut to kanga lukuta la bona loko ba ila bisoti. Ba ba koti biso na ka famille. To tanga Bible faut to kanga lukuta na bango. Ba koti biso na ka famille o biso. To tanga pe na courant. Mbala sima to sa débat ko na musulman mo ngana na courant. Yi ba na ko to ngapele lukuta courant. Ozomona. Courant lukuta. Ils appellent lukuta. Lukuta ndezi. Pour la musulman batanga na surat 47. C'est un bon temps à comprendre pourquoi l'islam est continue en Afrique. L'islam est en Afrique. Pour ça interdit. Tant on appelle prophète Mohammed, on appelle Coran, on appelle ses conditions. Surat 47, surat d'Asura. Babi, nous t'avons donné un Coran arabe. En fait que tu avertisses la mère de la cité et ses alentours. Donc appeler ce Coran arabe ou avertir la Mecque. Aux environs Arabie Saoudite. De bateau par contre en Corée, les Pakistanais, les Afghanistan, les Libanais, bateau dans l'environnement. Ce qu'on a 4 ans société comme en Afrique. Ce qu'on a si on peut coloniser les noirs, nous va comprendre que les noirs vont miner, ils vont cousin. Quand on a Abraham, abotana Agar, nous on a ça moi c'est mutu mwindu. Aboti suna mundele, nous on a bango ya mundele kuna. Aboti Ismaël na Isaac. Ce qu'on a cousin. Ce qu'on a monique bana Ismaël, bana Isaac va coloniser biso africain. Allez bango bana Ismaël ba ça nini. Bagomba commissionnaire, bagomba tekaka biso ba noir, bagomba nyokola biso pe. Allez ba changer biso ba komba ko biso na kata religion lukuta pour pas faire souffrir biso. Donc na Coran, na Bible, ils a des livres sataniques où on nyokola ba noir. Donc na islam, na christianisme, ils a des religions diaboliques où on nyokola ba noir. Si on a mis poser question. Tant aux oiseaux, on a dit tatouage, pour signification tatouage, l'esprit dans le dessin. Si tant on a dit tatouage, c'est par rapport à nini et signifier nini. Pour nous, tout le monde a mon ces explications. Maintenant, nous avons tatouage, nous avons l'esprit dans le dessin. Ils allaient contre l'énergie négative. Ils ont protection contre l'énergie négative. Au monde espace invisible, ils ont un monde spirituel, un monde mobile. Parce que on se pose la question, peut-être où tu as on peut besoin de monde en athée, on peut besoin immatériel. Mais ça, on a un monde physique. Il y a un monde des esprits. Parce que ça, a une énergie. Tu as une énergie positive, une énergie négative. Parce que le tatouage dans l'Égypte antique, ils ont comme un rôle de protéger contre l'énergie négative. Parce qu'il faut que le tatouage, ils ont un porté bénéfique. Net ngai na Sansa. Sansa est maîtresse de la nuit. Il y a protéger contre l'énergie négative, il y a beaucoup. Sansa doit protéger sur Nabutu. Zambete. Mais Nzamba mona la raté, Nzamba dans ensemble des réels. So ba lugela Nzamba au moni Nzamba na forme na Nzamba da wapi. Ba tuno so ba kutana Nzamba kutana Théophanie. Théophanie za manifestation divine Nzamba e mokote. Moïse on kutana na moto, pona Nzamba moto na Nzamba. Et c'est Nzamba ka moto. Moto peut être créatif. Mais pona Moïse amona Nzamba. Il est le fait de voir. Non, fait de voir da créatif. Fait de voir da moto makasi, il est créatif. Vous savez donc pona Bouddha tant kutana éléphant, pona éléphant na Nzamba. Pona imura gandi to akutana kina oya kutana pona ba forme nyonso nzamba njambe a se révéler ba multiforme ala la forme propreté ni ba yango théophanie so ça ensemble des réels nyonso to mona nzambe so na kati ya être nyonso ezana bonzambe kati nango neti na kata sanza être mon côté ta place ya zala na place yo zali lumière na mte éclairer na butu na droite na moni Simon Kimbangu Fumu Kimbangu azali sauveur pe libérateur ya race noire o abunda ko leka ba prophète nyonso monde. De Fumu Kimbangu aleki Jésus, Mahomet, Bouddha na puissance. Ya osaranate pour azali le seul prophète ou souffra makasi na ba prophète nyonso. On n'est pas Nzambe. Et pas Nzambe ni le comptera plus, il a sacrifice. Est-ce que Jésus est le seul o atambola likolo mai o Kimbangu asala? Fumu Kimbangu atambola likolo ya fleuve Congo na Lutendele. Atambo likola océan Atlantique na Mwanda oza ba preuve ezali soki na lutendele ko tuisika nyata likoloniser la ratilo na libangwa na ta libanga ya munye na mai ya yezo zata yezo atambo likola rivière ya Jourdain nam atambo likola fleuve nam atambo likola rivière na no pena akoza na nguya makasi pour rivière ya Jourdain za kwa manjili. Est-ce que yoza na ba image ezo laksa biso mambo mais babi yezo atambo na rivière ya Jourdanie ezaka na Israël kuna na Palestine
Mais bah image Kimbangu ezali. Donc selon Kimbangu aleki Yesu. Aleki musi quand même Yesu moi bien Kimbangu aleki. Na ninga ba puissance parce que Kimbangu dans noir. Ils ont la race mort et les noirs na puissance. Pe tala suko race mort et les noirs tozomona que Afrique mobimba eza colonisé par Mindele. Afrique est colonisée par Mindele pour yo mo posa colonisé par Babel. Oui, Afrique est colonisée par Mindele par rapport à la conversion spirituelle. Pour biso to no colonisé Mindele mtaliboso. Tant que tu comprendre ba kanisa que Mindele mtano colonisé ba noir te. Nous Africains mtano colonisé Mindele mtaliboso. Parce que mtapesi Mindele maturité da noir. Mindele ba Mindele liboso, ba Mindele ba intelligent, o ba ne ko soma noblesse, ko somba yango ko somba ba noble. O ba ne ko envier égyptien, et ça qui ba grec. Ba grec ba so autant en Égypte. Après ba colonisé ba romain, ba colonisé ba juif. Après, il y a un Israël, il y a esclavagisme en Égypte. Il y a un Rolia. Parce que nous avons depuis là. Il y a un Rolia en Afrique. Il y a un Afrique qui a tout. Quand on a vu Abraham qui a escroqué Bisso. À cause de la petite sœur, moi, c'est la petite sœur. Pharaon, c'est l'erreur. Abraham a une escroquerie en Égypte. A tiré malédiction à Kéhi. Oh, Moussou, comme les moi nani ya Abraham Isaac aboti moi né Israël pas yekaka ko senga blo akolia ba yibi kuna kopo ya nini ya argent pur en Égypte pas petit frère d'abord Benjamin donc Égypte est le rôle la terre sacrée terre ya bonheur paix ya perfection ce ko ba égyptien ba africain ba en Égypte wana le ko ba nyoro la ba na Israël pendant 4 ans en Égypte ndi wana nzembe ko kuna bango a se plaider pas les très haut parce que toi 4 dieux communautaires na dieu unitariste moko au monde 5 12 là le roi a 4 races. Chaque race est un représentant en haut, céleste, Azali. Représentant, il y a noir, comme on est Wamba de son Pongotolendo. Vide mon couloir, Bankamba, comme on bien Kayangwana. Représentant, il y a Mindele, comme on est Yahweh, Babenge Adonai, Babenge El Shaddai, Elohim, Bablono sur Babenga Yawana. Représentant, il y a Banani, il y a Arabe, comme on est Alimou. Bagata, on a abrévié Allah. Mais comme on est Alimou, à la personne, on a 9 noms, où est-il là, où on a Baebi. Représentant pays à Chino comme les Izoara. Ba prophète ne bazali. Yahweh atindi Jésus. Wamba Dezu atindi Fumukimbangu. Izoara atindi Bouddha. Pe Allah atinda Mahomet. Yango mona chaque prophète ya na race ka ya peuple wana. Tango Yesu abotami ayi mundele. Ayi na race ba mindele. Akobi na sentiment racial. Parce que race wala tari comme de condamner assez la ka ba sentiment race wana. C'est impossible c'est impossible obi que na mitu na makambo belé yo zwa expliquer biso na to na kingo na yo bakomi Fumunkusu azo représenter ni na nzoto no Fumunkusu azo représenter sagesse et intelligence africaine parce que biso to bungi nzela mutu ekola musa biso pe ko expliquer biso vrai Kimbangu ils a Fumunkusu mutu ko éclaircir biso Kimbangu c'était qui. Parce que bato belé ba papa Simo Kimbangu ou église mokoto ou ya nini kuni ya kamba. Mais le vrai esprit de Kimbangu bato bien ngoti. Pour na bato Kimbangu a envoyé Jésus-Christ. Selon ba livre ya Gilles Chomé na tipo nani monsieur Pétillon. Ou bazaka ba gouverneur ya colonisation. Mais tant Fumunkusu ay ko éclaircir vous savez té Kimbangu aza bongo té Kimbangu aza na même rana Jésus. Ce que tu veux reconnaître était pour souffrir. Ndé ba ko monsieur la biso nini oyo. Brochure ya Kiré Jean-Marie Van Imp ou aza bruxellois afin na Bruxelles aza mundele Belge bango bazana Fumu Kimbangu aza ko gangela ba église kimbangiste mukulu ya mariage mama kama pasiko na Bruxelles akangela bango abisi bango nini abi avec ce que vous avez fait là. Vous ne pouvez pas vous revendiquer de Kimbangu. Car on voit bien que vous ne le connaissez pas. Kimbangu était un non violent. Nous l'avons bien connu, puis nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Moi, quand je dis que Kimbangu était comme ça. Yemo mundial azolo. Nakovona. Et kofu bakataka ngo leta ta boloko. Bon to ko bakaka a to moni tatouage mususu o nani. On va comprendre. Tanga kasi. Babi awa. To comment place nini? 1921. Il était jeune. Car il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez les méconnaître,
sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Oh mon Dieu, c'est Jean-Marie Van Imp, c'est un Belge. Ah oui, ce n'était pas un homme ordinaire. C'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Et merci Coco pour expliquer biso ya papa Kosu. Tu as besoin d'expliquer pe automoni aweza nani tatouage. Oh tatouage ya maman qui pamfita. Maman qui pamfita ba tebele ba yeba histoire na été ba yoka ta mo konzamba bolobaki. Nous sommes les descendants de Béatrice qui pamfita ninga tangina ba discours na e. Ba pesi pe en avion mais histoire na e pena ba tebele ba yeba ngote po ba bomba histoire wana po l'église catholique problème. Nani L'église catholique n'est pas tombée. Il y a 2 mindele, na kombo ya Lorenzo Daluga na Bienado de Gallo. Tango ya qui pas fait télé mera bango pour l'esclavagisme, 200 mois de batumba. Sur l'église catholique ça ayo chapé ba mbuyema na kata Congo. Depuis yango ezala, mbuyema ni bango ba sunga biso lelo. Ba biso te, bango baza na ba espion, ba pesa ba doki, ba projet no so ya mboka ya bolambo, ba pesa yango ba pa pour ba chango ba désordre. Tina bango bazara wana, musala bango yango wana. Parce que le retour, tu vois que l'église catholique est pour nous aider à jamais. Nous avons pas serviteur et pape. Le pape a la roi Moroboué, à Tchab Bango, Bango nous bazarana. Pour Bamboué à Congo, Bakobana cardinal na Bango, tout le monde. Azana pour n'embrouiller. De bazar Bamboué. Bassa que le retour pour la Bolama Congo. De bazarana. L'église catholique est tombée qui pas vite. Il y a un moment à jour, ba inauguraka avion qui pas vite na Matadi. Na aéroport wana kuna. Et fallait ça nini basa la mest pourquoi ba ça la mest pour banga que so basa li mest histoire elle fait betama qui pas vite ba tumbaka pour nini nde ba nila rango do basa ba dossier bien nde basa ne kizwana kiza ba démon do faut ba futa kuno tseni wapi o na mo tatouage belé wana ezani oyo ezali lion o abengi tambwe na chiluba lion ezali bokonza banyama tambwe allez me konza banyama soka be nzambe tambo wa yuda te tambo wa yuda te tambo wa yuda tambo wa feli tambo wa Congo to tambo wa Afrika so bi tambo wa yuda komi lieu ya nini ya ba yuda na biso pe to ba juif te biso ba juif te biso ba africain to ba congolais to ba juif ndenge yo mi juif par rapport yo moi déjà biso ba chrétien yo moi déjà comme juif ya moya budo mona ah mon siko que esclave changer be combo junior la pour le voilà jo ara boya pour tout le monde la mndela moya bouté yo siko comme junior aux hommes spirit ils a aliénation spirituelle donc le cause porter da combo na bango identité ya bango au servir bango yo ngomoni mo tombra diva bango ezate parce que combo yo kangayo yo le ngwa junior aux ara moya bu jo mona même mo konzamboka fa le ngula pe comme Joseph Kabila faut comme Kabila Kabangi. Merci beaucoup amis internautes. Nous poursuivons toujours avec Coco Kapiamba. Boebi que y a le baraba vérité. Là je dis grand merci Naba Obazas coaché et cimenté. Je vois la grande dame Wivine Vamba et aussi Papa Michaud Vamba. Grand merci à toi Eldouis Jengombo, le manager international. Moi c'est à Pembe et aussi l'artiste international Tatou Mutombo kuna na États-Unis. Tatou Mutombo, big up à toi. Et aussi Apo Firenze, les parfums de bonne odeur, mon vieux. Mes sincères condoléances. Et aussi Yafio Tingoma Motema, la patrona Madongo, ma clin d'œil à toi. Et grand merci aussi à celui que j'appelle mon papa, les full et big boss, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Mama Micha. Nous sommes là avec un Coco Tobeta Mouké, Masola politique. Aujourd'hui, le cardinal Laurent Mosengo, communauté fraternité, Bazose fraternité, Bazose Ngake Mosengo a postulé la présidence. Yo attend que moi na ya Congo, moi na Simo Kimbango, moi na Kipavita Olobini. O ba ndeko ba osenge de rare ya kotala ka ndenge alata mo elambo alata wana me makambo asala ka ba bien ngote zomona ye a posé na mboko no ndeni ana marié te abalati zo comprendre de ga ko ma président de république na ndeni Joseph Petango azalai akoma président azalai marié te là qu'on a mis 6 mbamo ko balaki nazoe pouvoir après liwa papa dans 2001 azali no président lui 5 ans azali no élité ayiko koma éli pour ba élire il fallait ki abala. Ce qu'il y a bas la raté, il y a beau raté. Ce qu'il faut, à comment président de la République ndeni, muto à la famille.
aebite embêtement ya bana ndenge ezalaka mpona bamaîtriser bango parceque boya ya bana ya Congo mobimba komaîtriser bango ndeni donc mobandeko nanga mozomona makambo ezoleka na Congo eza nini n'importe qui soit atelema asala mwa likambo opesi confiance mais ntango mosu confiance oza lokuta bamosengo wana nde baza wana baza bato batravaka mpona bolamba mboka te batravaka mpona bolamba bamindele ozomona donc ye ndenge aza wana soki akomi président de république akopesa nde pouvoir mpo bamindele so biso olingi makambo wana te azala na authentique na ndenge ya réalité na oya kozala na chrétien te po aza africain aza noir mais ntango ye aza kofavoriser bamindele aza kopesa bolamu mpona bango mindele mais ye bazolobaka no bango baza malamu siko école catholique baminerval na bango bango bakitango bakitisa baminerval bango école catholique au moins basango basali est-ce que bino église noire bwana ba kasi église wana ba école bamindele te bamindele batika ngo te donc yo pona boko tanga te tokotanga mais tokotanga na bidini mani tokotanga na manière wana te parce que bino bwana ba école ezali école le ningo mafuta ezali école en tout cas c'est école lille et le ningo mafuta ezali biso to mona te golo mala iso mona école à église mais to mabino jo musu mona école na biso ezali faut bafungola eko masiko ebele po bato ba dotanga kuna batanga mwenemo batanga critique africain parce que critique tokotanga critique mindele et critique na biso bezali faut toujours été beau se contredire écriture à mindele mais yo tala liboki ozara nango na parler mais babi nini mais il faut to illustrer bato na makomi ya bangoti pendant minute écriture national maîtriser te na bato batanga trop te et comprend ezala kwa net nini ezala local de fois que biso ça to vulgariser ngo et comme asko bato so batimba ngo po ndi ona mambele bele mambele yo zo boya mosengo za président jamais ko za président de république pour travailler pour ba mindele ya la maronnette ba mindele un esprit de révolution te pour ça qu'on président de république to nyo kwa ma osakana te ndi ona ngai parce que au moni charte d'impérialisme le biawa disposition générale section 2 régime politique babi article numéro 7 ne bon tous les dictateurs d'Afrique tout gouvernement qui s'oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Tout gouvernement qui s'oppose à la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité. Président Kabila était en s'opposant à l'injonction mindele, c'est là bas corne bas signara, mondile fois aura 80%, nous aura 20, mondile aura 60%, nous aura 40. Il y a non, il faut le peuple d'abord. Yo nous attend nous 10 peuple nous 90. Ah on a slogan Kabila, le peuple d'abord ça fait Tshisekedi. Non, oh le peuple d'abord Moutari non c'est Moussa Kabila. Oh quand il est populaire, le peuple d'abord, il n'a jamais trahi le pays. N'a jamais trahi le Congo dans le slogan Moussa Kabila. Tshisekedi pas bon, Tshisekedi a bandé moi Mosengo. Il a ignoré Etienne. Bon à travers pour assez point. C'est on va le voir que papa Kous le roi Côte Sabino sur la majorité yango na. Quand sur la majorité, c'est tout la vérité parce que ceux qui Tshisekedi qui associé Congo, manga bunda pas comme Congo, akoma nani. Mais Tshisekedi a télé la constitution en 2005. Tshisekedi a boya Minduki. Aboya na Minduki. Beaucoup fara magana. Ah bon ça combien de bato Tshisekedi a bomisi. Biso to yebaki ba ya fitakanga bazali sino ti guerre za na mboka. Ya fitakanga o abenga Antonio pour mindele bakata mutu. So guerre za na mboka roi bima mutali boso. Ozomona yo président de république yo liboso peuple na sima boke bundisa munguna miyo bimarate otinika bato ta bato bakufa te tozana tozongisa bo ti aya akufi passer le côté e be mele peso ya mutu abomi mboka c'est là Tshisekedi abomi mboka makasi do bato nyonso wana abomi mboka ba comprendre no indépendance te tala ndeko nanga mta kenda na indépendance ya Congo za mbuta lumumba. Il y a de certaines personnes baloba lelo que Lumumba mutu asa sabiso erreur awela indépendance avant. Mais ça manque histoire, ba histoire te ba maile te. Na Lumumba na Congo na Ghana ba indépendance avant. Ghana ba indépendance avant. Tunisie ba indépendance avant, Soudan ba indépendance avant. Congo ba indépendance en 1960, Soudan ba indépendance en 1956, Tunisie na 56, Ghana na 58 et na 59 pardon. Niger na 58. Si vous avez 60, Ghana est le premier pays Afrique noire, ouest, Afrique de l'Ouest. Où a joué l'indépendance de l'Iboso. Non, comment a pressé. Non. Le Mumba, au moins les Aguinos, parce que l'Afrique est dans des groupes. Tout l'Afrique est entièrement dans l'Ouest. Toujours l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Toujours en Égypte, toujours en Ghana, toujours en Afrique du Nord, toujours en Congo, toujours en Cameroun, toujours en Afrique du Sud. Deux religions kangibiso, religion mindele, na religion arabe. En Afrique du Nord, tina ba ouest, ba tozali kuna dominé ba arabe, islam. Parce que maté ba neza la kuna maté est différent aux ali ah.
po biso zaki aso babeti ombata zongisa bo pesa so mutu musumbata beto koto wana yesu mutu la baki bo ndiko so bazoba siko bazoba pourquoi ça une façon ya bolimbi bo bango no sala ngota mundele so akangi yo kaka ba atindi okino nini coton 1 kilo coton so ko ina ngoti fo bakato liboko mais bango babeti bino kino pardonnez nous aimez-nous les uns les autres mais so ça il est comme o bango bango beto fo bakato liboko so bolingo zaki te pour wen ale basali biso wenze bateka kabiso omoni matia yesu ndiko msa so bakizengi matia yesu comme ça ba noir bakizoba siko islam c'est quand même moins bien po bano te mambo wana te ya mona ki ba Afrique de l'Ouest bakina ba révolution déjà bano le boulet d'indépendance ya moto Lumumba ke ake na conférence ya panafricanisme na 1958 na Accra kuna ndé siko pas nord siko vrai sens ya indépendance tu comprends quand Lumumba tant Lumumba le 28 décembre 1958 a sali premier meeting ya indépendance na place Imika et pâté tout le monde parce que Lumumba aki tribaliste était Lumumba était nationaliste a ça non MNC Zomona, mouvement national congolais. Ça c'est pour tout le monde. Ba musu wana basaki ba bako, ba musu basali ba liba, ba musu basali ba balu. Donc IDPS. Ils a pona baluba. Zomona. IDPS c'est 5 sabatunyo. Oh mais t'as le ne komi. Et comme ça mutu mulu wa muluba ka. Est-ce que secrétaire actuel à IDPS aza mutu a est. Tata eza théâtre. So yebi so za butu, oza la dio mutakabe ya kamwanga te, oza vrai IDPS te. Merci beaucoup amis internautes. Merci beaucoup amis internautes. Nous poursuivons lentement et sereinement vers la fin de cette très belle émission. Merci à toi, celui que j'appelle Adrisha Moto, maître Bebazi Bebaya, Moko Bien Makasi, et aussi à mon frère Kalusha Alex Mohimbi Nankolo. Grand merci aussi au couple Papa Bouchiri Motema Maman Monique Balobi kuna na Suisse na Lausanne basolaka kitoko makasi. Grand merci aussi à celui que j'appelle Maman Anto Balobi, association Akas na Suisse na Lausanne Motema ya Papa Roger Chaka Balobi. Grand merci à vous aussi. Nous continuons toujours avec les interviews. Je suis là avec un Coco. Siko Yobo Imosengo a postulé Olobi Tshisekedi Mutu aboma Congo lelo pona yo Joseph Kabila Kabange constitution loba 2 mandats. Joseph a sali demandé sili. Mais pour ça ya ba majorité ça que Joseph a triplé les sous-mandats. Yoza pour ou contre. Quand je parle de toi, je vois l'église des noirs. Boza pour ou contre Joseph Kabila a triplé mandat. Biso mon mandat ou tout est bien motivé. Quand Kabila a la président de la République avant la Constitution. La Constitution est côté de prise à pouvoir. La Constitution est gérée dans le monde. Pour y aller, gérer. Il y a peu de Constitution, il y a une Constitution triquée. La Constitution, il y a la 4e République française. Il y a Napoléon, il y a Belge, il y a Sangis, il y a PC, il y a une Constitution. Les Français, les Guinéens, ils ont terre, mais ils comprennent la Constitution. Donc, la Constitution est créée par Binoté. Sur le but de nous le rôle de la professeur Fumukimbango Zoloba, Kabila a un mandat spirituel n'est facilité. Mandat spirituel est après Kabila n'est facilité. Donc, biso to za wana sima. Ceux qui présent au Yabango, ça qui na 4 professeur Fumukimbango. Tu dois soutenir. Mais ça t'es, biso soutenir Kabila, tu soutenir le professeur Fumukimbango c'est maîtriser n'est yango lobaki. Kabila Kabange, président Kabila Kabange, asa na 4 professeur Fumukimbango. Ce que tu lobani. Ceux qui bango basaki na Fox. Ne balobaka mais faki balongolo depuis kala ba marche basali ba prière ba angelus ba bengi na ba pape basali bo Kabila longo et comme ba plan B il y a ba plan W ils ont connaître ba plan Z et ça les coups ba bimisation kinani donc tina lelo oyo Kabila kolongwa te jusqu'à ce que étoile no elongo sika wana te parce que Kabila na pouvoir exemple ba douter ils a Fumuke Mbango ata yo yini no ngai o za vérité yango wana ngana ko flatter o te poto mso Kabila nga $10 $100 bobo moya ba yindo siko na passe tangolo ba ke Kabila alongwa te donc a demeurer éternellement à vie demeurer éternellement à vie parce que ba professeur Zoloba quoi tout le monde roya ou hasard roi divin ou ko incarner pouvoir donc Kabila ça na mandat spirituel na ina ko kiti pour à éternellement mututé liwe za la ko fape na ndenge pe ki bo moto a ko la ba odai comprendre il ko bater à présent éternel ya vie non tant musu vini à 60 ans nzamba chango. Donc, si vous avez temps, parce que vous avez mbongo ebele otokotongi la Congo n'est pas Kabila n'est professeur Zoloba. Oui que Belgique a na biso. Belgique a exploité indépendance na biso a ningate biso sale lango. Belgique biso sous indépendance le 30 juin 1960.
Baudouin aye ko signer indépendance na biso ndenge yango elinga maki. Mais tu parler de la nation. Oh, mambe ko moloba makuna ko mema mobe e mopesa lumumba kanda. Et c'est indépendance va pesa comme cadeau na ndimiti. Indépendance za ki lutte. Zomona. Ce que bat kufa le 4 janvier 59 ndeko na ngai indépendance ngo zalati. Bat kufa ko saranate bat bunda ne pour indépendance ya peuple. Peuple za senga indépendance na ye. C'est pas politicien te. Sikoyo tobe tapé moi mukeli solo ya sénateur Jean-Pierre Bemba lelo ba libéré le 1er déjà août à Wazoni à Tamabele à Congo. Bino ba ebozana majorité bozo soutenir Joseph Kabila. Langage na bino ezani. Biso na majorité te faut retirer le wana. Pas kusu déjà. Aza la majorité te pas kusu ali serviteur ya Mfumukimbangu. Azali défenseur ba professeur Mfumukimbangu. Ngai be mona na ye na Hollande kaka oh papa na nga opesanga. Comme Mfumukimbangu apesa biso tuza ngo décider banda ti lelo o mamba professeur Mfumukimbangu ko se réaliser kaka. Mfumukimbangu abeke mindele ba senga biso pardon. 2007 mindele ba ko senga be pardon. Zomona. Donc on nous Mfumukimbangu loba et raté. So il peut se chercher à makasi. So tu je vais rentrer vaka. Mais yo kanga makambuté, lobe on peut ça raison. Yo odoloba, Jean-Pierre Bemba ça mon ambokati. Bakanga kiye ka bango mutu bakanga ki bamuli kazani ko azani no coupable batiki. Mais regardez mboka na c'est tout. Arrête de sepeli. On te sepeli la bimite. Et je comme tu checker na kata kacho ba bimisi to sani. To sepela. Siko après on. Bokepo yambaye. Mais ça mon ambokati. Naina tuno question mon souhait le papa Kouswa Koufi nani a remplacé na hiérarchie. Mon doit remplacer la hiérarchie azate pour esa religion africaine. Esa l'état. Esa religion l'église te que papa Kouswa Koufi moi ani mto tira la soki nani non. Papa Kouswa ayo ça l'église te ça la religion africaine. Esa te ko église kimbangiste ba comme ça propriété privée ya koko na bango kimbangu te. Esa religion kimbangisme. Vous mona de papa Kouswa Koufi mais baloba ni salé banda na Israël. Bon Israël est un temple basilique comme nous ouais Jésus en Israël. Ils allaient kuna mboka na te dans Rome. Vous mona donc bino bozi. Alors ba penzamba zanzamba ba généalogie soit Koufi akosa la pepa mwana ko okene nzamba. Wala ba vantir ndenge bango ba ya po basala bani ba pesa forme ba commerce na bango. So nzamba nzambe ya ba nzamba ba koko. Mais la façon ba kene nango te. Que église moko bo so neti ya Koufi mwana moi non. Wale komi église komi mbongo bomo sala cop l'église donc religieux kana kolo na ngote yebisanga neti kolo christianisme ezana Jésus Christ ko yemo jengo za kapi a bénéfice kuta musulma mbongo mabonzele ko ta kuna alia mi asalika musulma batindaki ici la kei etikali ya l'état. Merci beaucoup papa yo toro yamba yo toro luka ceux to yambi on a musulman on a ba beta tête à tête après to sangsa bango ye musulman na évangéliste Roger Baka comme ça bon on a mu bangé une émission et ça na plateau na biso ya Congo Suisse donc bo s'abonner déjà et puis bo partager déjà vidéo bo ba to sangsa église des Zounois église islam et puis to sangisi na pasteur Roger Baka comme ça il y a pasteur Roger Baka défendre Jésus-Christ de Nazareth bato mangisi ba défendre oya bango ba benga kinani Fumukimbangu Mohamed te bato islam ba défendre Muhammad prophète Muhammad na Allah ba défendre et puis bino biso défendre Fumukimbangu nanza te ba kusuti nanza wa koko na biso fo papa Fumukusu azali nani azali le rôle to benga to rôle ba letini azali le rôle Paul de apôtre divin ya yemo Fumukimbangu da bimele pena pese musala bano sala musala o ngana tikaki do Fumukusu ali ato continuer musala ya Fumukimbangu ndenge yango elongo balaki ye muto kotonga ba temple ya Fumukimbangu ye muto akosala religion africaine de Fumukusu muto akosala religion africaine do ata ndenge moko tina bato ngo chawana Fumukusu za niveau ekolo pour le lokut baloba no Paul nekolo christianisme même sala yene nekolo nango kona ndenga asala ngo do akomi ba livre la kuna apôtre Yesu batamo elo ni sala ke na religion na bino bo se retrouver na ba race tebele. Mais race tengo le bara homme de sa race. Muto to linga race na ye ba bengi rasta. Rasta. De homme de sa race. Muto abattre la race na ye mingi de benga rasta. Même mundile pas da rasta. Même chino pas da rasta. Même kinga na rasta. Rasta ya pas noir te. C'est pour tout le monde. Bangi Diamba et représentera ni na religion na. Bon. Bangi eza matito nzambe mtasali yango. Eza na ba nini na ba bénéfice na ngo pena na ba perte nango ko na ndingo utiliser yango. Diam va sala ngo pa anesthésie. Le pomela yango.
T'es? D'ailleurs, mais la diamba, t'es? Cigarette, mais la cigarette, t'es? Cigarette, c'est pas bloqué, mais again. Bah, quoi, mais la mongolo. Mais, bah, nous, c'est pas produit divers, na bango. Oh, bah, oui, d'abord, on a divertissement. Si tu fais tes alliés, na fait, tu vas mettre l'arabe, tu vas mettre l'arabe, Nadia. T'es? Na fait, tu vas mettre l'arabe, tu remets la tamba, tu remets la. A gagné pour te masser encore la biso. Tu remets la petite tamba, tu remets la petite sungu, tu remets la massangue belé. Neti. Tamba, ils ont 20. Si sungu, da whisky. Je comprends pas, le togo da bien. Oui, oui, ils ont bon. Même si on est aux Unis, baron Simon, sur le monde, on a un carton. Et c'est beau, et puis on a pâté. Et là, on peut se faire un carton, emballage. Biso peut tamba, sur le carton, personne ne peut pas bon moi. Tu considères un mot. Et les gars, tu Simon, on a kitoko. Parce que tamba, tu peux pas remettre. Église des Noirs, nous avons voté Joseph Kabila. Bon, on a ce que l'élection, et ce qu'on a vu sur l'élection, peut que été. Ils ont été. On a prophétie, si papa Koussa les gars va prophétiser boy salami. Professeur Fumukimbango, mutaro. Na lingi yo pesa sko profession. Nga so na FC bino ke non. Président Kabila tozana eti Aolongwa. Lo bande date toyeba. Tozala eti lo bande date toyeba. Na ko président date te. Mais tozana eti Aolongwa. Mais Aolongwa siko oti. Na 2019 tozana 2020 tozana 2021 tozana 2022 tozana eti Aolongwa. Mais na batao nyonso oyo bakati olemba na batao nyonso oyo faut président Kabila Aolongwa kaka soki étoile na ye ya kibokonzi elongwe sera oyo yango ezala ndi alongwe pesa bato na yo mboto Aolongwa ye moko kutu sans kutu bakde yo ezala aotika pouvoir apesa on pas donc apesa pouvoir pas mutu oyo moko apesa mutona mais tant ngo ko kabo mona ye pesa bato no mboto to comme la suka matono mingi na bandeko balanda biso ko mubanga kapiamba fumo moyi le grand pharaon o to betela kabino lisolo ya baindo pe ndenge politique na biso fetambola mbote na bandeko na ngo bazolanda ngai bato nyonso bolanda ngo bokomela ngai bandeko na ngai Mali ya Côte d'Ivoire ya Guinée boza belé suna no tanga bakomboa ko tanga ngai te biso boka kapena za mabanga te to pesi bino soka mbote ba o boza na posa ya contacter ko kapiamba mubanga numéro na ngai ezali plus 243 89 82 64 085 plus 243 89 82 64 085 Facebook Koko Kapiamba, Instagram Pharaon Kapiamba ba numéro nanga so wana boza so bobengai na yamba bino bandeko nanga oyo ba obunda parti ya Paris o ba sase kilongo na Paris po na ministre pena guise de religion africaine na Paris na pesi mbote na papa Moses Magogo na mamu Mukoko afomoleka tata Moaila tata Makwikila boze belé ba combattant bozo bunda pona religion africaine à partir Europe mbote na bino na tata Lukeni Twalunda maza partir aya côté Allemagne kilongo pe bande déjà kuna donc mbote na bino nyonso boko ba kosala musala po ba no baza kuna fa ba ndima makambo. Merci beaucoup, amis internautes. Ça n'est fini avec aujourd'hui. On était là avec un Koko Kapiamba. Grand merci à mon boss, le full le big boss, mon papa, Maître John de Switzerland, l'amour personnel et privé de son Altesse Royale, Maman Micha Micheline. Grand merci aussi à la personne qui était derrière la caméra. Il s'appelle l'enfant. Moi, Naya Mama Patience, Golo, Mayala Babi, Système Mikolo, Azanango, ya monde arabe, Soukebele, Mandefo, Ebele, Mote, Maya Jidite, na Nanyoyo. Et aussi, grand merci à toi, notre superviseur Papi Le Congo. Grand merci à Garnet et Mukenga. Et aussi, grand merci à Baibazala qui scotché et cimenté. Là, je vois les commandants Bouchiri, Mote, ma maman Monique. Grand merci à ma sœur Mariessa Kinanga, Balobi, chantre de l'Éternel. Merci. Là, je souhaite déjà anticiper joyeux anniversaire à notre bébé, notre fille, Balobi, Marie Bouchiri, Balobi, le 11 août, Oeko Yinda Nandenga Mukete, la fille des commandants Bouchiri. Grand merci à toi, à maman
Maman Anto Babi Fondation ACAS, c'est toujours de l'avant. Association ACAS Kuna na Suisse et na Lausanne. Et aussi le bol, c'est lui bol, c'est Jansi Balobi, Jansi Babi Yonde Makambu. Là je vois Fiston Malula, moi Nangiri Ngoto ya solo, le grand saoudien, président ya Cour des Grands, merci à toi. Maître Gims na Cour des Grands, merci à toi aussi. Merci à toi Louis Jengombo. Merci à mon vieux Kouloutou Magela. Merci à Drisha Motomètre. Merci à l'artiste international Moi Moulopo. Et aussi je vois Tatou Moutombo Balobi. Quant à moi, je vous dis restez branchés. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine numéro. Bye. Papa, aimez la baroye, oh, ma belle, oh, yo, pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote kopo la nango, zote kopi mabakusu, zote kozonga ma belle, no kopamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo bungaye betina tempelo tango ifweni ya Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, yadiru solo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange inkelebe Ozali wapi nkolo akoluka yo Yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo Nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo Kati Yesu Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, kedika fumwe, yadiru solo pani. Mboka na mboka, tozoyoka basango Butunamo, tozomona makambo Kolo alakaki ye
ezako kokisama e. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya. Maranatha, Maranatha, Kolo Akoya e. Salela tango e, salela tango beko. Salela tango e, salela tango fami. Ambadi mame e, ambadi mame e, ambadi mame e, kedi kamfumwe e, kedi kamfumwe e, yabilu solo pangi. Mudiambu jenki feti vanga lulendo. Mama, ngai betelo, kuna tempelo. Mboya wo, mutoto, tulundanga. Mutoto, tukwendanga. Bika yimbi dila, bika tusaki dila fuwe yo. Yandikele luzo.